Non, c'est parce que maman, Bango ba kutuna ndeti. Wali banda. Oui. Ah. Non, c'est parce que maman, Bango ba kutuna ndeti. Wali banda. Karine Mokonzi alakisi mobali. Mobali na balcon. Karine Mokonzi alakisi mobali. Nazoloba na bino te. Nazoloba na tigre noir. Awa eza likambo ya kopupula te, likambo ya kotia mutu motema pasi te to esengo. Eza kaka nazoloba makambo nazomona pe nazotala. Karine Mokonzi alakisi mobali. Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote ba rando na ba randonnette. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko, tigre noir. Karine Mokonzi alakisi mobali. Tomoni mobali na kati ya balcon. Bon, bazali bana mibali mibale. Alors, chinoise oya bengi a confirmé mobali ezali oya vandi kote kuna na Karine Mokonzi. Mobali pe alobi na ndeko mobali mosusu oyo aza penepene. Na ngambu, moto na chapeau alobi na ye bango bazotala kaka montre, bazotala kaka balobi. Alors Karine alakisi mobali. Tigre noir, ozokanga eza pona yo. Nazo solola na moto te kaka na yo. Nazo compare pe nga kaka te ba chinois ndenge bamoni ye na ba téléspectateur na ba social mondele. Bango nyonso ndenge bazawana bazo compare. Bien sûr ba mibali to basi oya bango ba ex na ba présent ba comparaka te. Mais ya Karine Mokonzi, en tout cas, comparaison est la raison. Et cette comparaison n'est pas la raison. Non. Bazo comparer. Bon, nga papa robona lobani. Tigre noir bisiko zali. Karine alakisi mobali. Wana yomoko moni. Mais, ndengo zawana, olobinin. Popa na ngai papa robo. Naloba oyo namoni. Namoni mwana mobali.
soki bakwafa alati mpe montre alors alati manette aza na distance ya mosika sikoyo lokwa namoni nayebi te soki vraiment ye mobali ya Karine Mokonzi to te na mopanzi ezali na homme moto na chapeau toujours avec chapeau nayebi mpe te soki mobali ezali moto na chapeau to te ou bien nayebi te soki troisième moto azali c'est possible troisième moto azali po caméra oyo eza kofilme nandimi te etelemaki na nzete c'est possible etelemaki na nzete ou bien moto mosusu azalaki mais faut kotala nanu manœuvre ya caméra na ntango batiaki yango na ntango balongolaki na ntango babalolaki soki moto azalaki wana te seke moto mpe aza te baza kaka bango mibale ou bien moko atikali lisusu na chambre soki mpe moko atikali na chambre te donc mobali eza kaka entre bango mibale bachinoise oyo abengi alobi ezali oyo avandi kuna ndeko mobali wana mpe aza neti yo te tigre noir ye alobaka ye likambo elobi ye mpe alobi ye eza te soni non ayebisi oyo baza na ye nakanisa oyoki yango bien bango batalaka kaka balobi sans kotuna sans nini batali kaka oyo nde ye esili mais Karine Mokonzi apesi réponse te soki wana mobali to mobali te mobali mpe akonfirme te soki ye mobali to te me ndenge bato bazolanda bato bazotala naza sur 80% balobi mobali ezali oyo avandi wana alors nga papa robo nazomituna Diego Kao na ye oyo avandi wana ye wana ya métis ya pembe donc nazo calculer Diego ya Karine Mokonzi bien sûr parce que Karine Mokonzi nzoto ya liboso asangisaki ezalaki na 18 ans te ezalaki mpe na 19 ans te na 20 ans kutu rien ezalaki na se ya 18 ans sikoyo Diego Kao na ye wana seke baza mvula moko to aleki Karine Mokonzi na 2 ans ou bien une année eza logique po bajene na bajene babimaka entre bango na bango oyo bazali âge moko to aleki na une année ou bien 2 ans po ezala mwa mokolo mingi loba fo ezala 3 ans 4 ans mais elekaka mpenza te elekaka 6 ans te alors c'est possible akokozala Diego Kao vraiment ya Karine Mokonzi bachinois batali ye balobi aza bogar bon nga mpe na distance bisika namoni ye bogar oui aza bogar et puis eloka bien alobaka seke ayebo loba seke soki azali mobali ya Karine Mokonzi akoloba yango ntina tomitungisa eza te mpo alobaka aza lokola yo te tigre noir soki ovandi nie olobaka te bon mpa na nga okoma koloba mpo mpa na nga tosololaka na telefone tosalaka 30 minutes même 1 heure du temps donc nga na koloba te olobaka te mpa na nga nayebi olobaka mais bato oyo bayebi yo ozala na Karine Mokonzi pendant temps nyonso wana bamona yo bisika olobaka te mais oyo kaka video ya liboso bamoni penza alobaka nombre de secondes batikeli ye alobi mpe na nombre de secondes complet mais tigre noir kokende te namoni oseleki nga te mutu natindi yo ozala toujours na bolingo ya Karine Mokonzi nga te mutu natindi yo okangama kaka ozala attaché na Karine Mokonzi yo fo zwa mwasi mosusu oattaché na mwasi mosusu ou bien soki mwasi aza te oattaché na shisha na yo bon tigre zala wana nazoloba no sikoyo likambo ya kitoko ekosala mwa plaisir
kobanga no te kokende kotala video yango. Tala video ebandeli ti suka. Soko lobi otala kaka na ebandeli epesi yo motema evimbi okati wana problème na yo. Wana problème na yo. Tala tina kati continue koma tina suka. Po soko komi na suka tigre noir nzembo ekobeta ezali ya wera. Karine Mokonzi akolongwa na balcon. Bandeko mibali mibale bakolongwa na balcon. Bakokende kote esengeli bazala. Soki na chambre to wapi. Karine Mokonzi akovanda na salon. Akotia sikoyo nzembo ya wera. C'est la fin qui justifie les moyens. On comprend non? Tigre noir. Likambu ya video wana suka nango muteko lakisa résultat. Na résultat, après avoir Karine Mokonzi, bavandi na deux types na balcon. Bale basali video potomona. Bache banzembu nyonso balingaki bacha. Mais Karine Mokonzi atikali ye moko ache ya wera. Tigre noir zalawana. Landa nzembango ebandeli ti suka. Ngana ebite soka chango pourquoi? Mais Karine Mokonzi alakisi biso love na ye. Soka zana love na ye elakisi azali na ba moment moko ya bien. Même yo tigre tango zaka na love to soko ozana Karine oyebi banzembu. Tokende kutu musika te tigre. Yo tango zana na Karine. Tango yosaleli ba omelette. Banzembu nini azako tia. Nazako na tina. Nazwa exemple pa mususu te. Tigre noir kanisa bien. Landa video ya Karine Mokonzi a présenté mibale. Bande bandeli ti suka. Siko tigre kanisa yo. Tango lingada na Karine. Soka che musique. Bozali bino mibale to na video. Banzembu nini musique nini achaka na chaque video tina suka. Kanisa malamu. Sima sikoyo zonga na oyo. Karine Mokonzi a présenté mibale. Nzembo suka ache biso nyonso toyoki yango. Yawera son. Toyoki na maloba. En plus, Karine Mokonzi yepa zo yemba. Tango nzembo zo beta. Karine Mokonzi zo yemba elakisi. Nzembo ngo na maloba ngo ekotaka ye. Ezo kota yeso na moma wana. Alors kanisa bien. Nzembo ngo ezoloba nini? Ngala koloba eloko te. Na tuni kaka ezoloba présent. Soko ezoloba présent elakisi sikoyo. Soko ezoloba futur elakisi mikolo ezoya. Soko ezoloba le passé elakisi mikolo eleka. Sikoyo na kata nzembo ngo. Passé soko ezoloba ya koteka nguba elakisi histoire ya nguba oyo ezala na le passé. Azo kanisa. Donc Karine Mokonzi azo kanisa mama ya nguba ya le passé. Na mapa ya le passé. Na bisika zako tekila na ba mesa makambu nyonso. Na maputa bandako lata. Soki nzembo ngo eza ya nguba ya présent elakisi Karine Mokonzi azo kanisa présent azo sepela kutu. Azo mona mama ya nguba azakaka wana pene na ye. Azo mona mesa azo mona soka lingali ya nguba ale. Soka ezali ya futur Karine Mokonzi azo lota azo rêver un jour na kolia nguba ekozala na mesa moko boye na kovanda boye. Na lobi bien nzembo oya suka c'est la fin qui justifie les moyens. Ngai na lobi eloko te. Po soki na lobi oh papa robot. Oh papa robot. Yo kaka kokumisa Karine. Oh papa robot. Yo tika mwana tika Karine. Oh papa robot. Yo penzo za ebiso. Oh papa robot. Yo penzo za infiltré. Mokili yango en tout cas ezali penza elengi. Yang Yama, Wera Son, le roi de la forêt, au Bébissi Makambu,
ou bien obongisi makambo. Mokili yango ezali penza elengi. Nana komisa ngwe elengi ezali nde nzembo ya suka na kati ya video oyo Karina Vandi aza koyemba. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo. Il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre dans le Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekati sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo. Il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre dans le Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekati sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo. Il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre dans le Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekati sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.